Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la YouTube chaîne Nangai à Stéphanie Larose. Merci de vous aider à bienvenue au Talangai. Les lots vraiment naïna nous a pour nous conseiller na bino merci, merci et belé. Nandingi botali ba vidéo nanga nyos nous poster na YouTube chaîne Nanga buzu matin yo Talangai. Na conseiller bino vraiment merci parce que vous les kisinga bolingo o elekelinga moko Stéphanie. Yango ne loko ko pesa bino vraiment ezate. Yango loko na koloba ezana merci na temps au besoin. Vous continuez à côté ba émission bien ba show nangai ezoya ebele na kati ya YouTube bu komona yango so oza posa ko tuna question tuna ngona si na ba commentaire so ko na posa ko commentaire pe to za posa ko tuna ngamo ko Stéphanie Larose ko bosa na te ko kende na Facebook nango za di page na Facebook za la Rose Show o aimer page nanga ko tuna ngaba question na nzala na pona ko répondre yo mais les longs Stéphanie Larose na ye pona ko lakisa ndenge ni na chaka lipstick nanga to benga ka rouge à lèvres na biso nza ba rouge à lèvres nanga na sombi pona bike biso ba congolais dans un problème comme qui a ko chaka ba rouge à lèvres za na mutonta chaka na ndenge na ye mais na uti na marque na sombi rouge à lèvres nanga moko ezali ya rouge ezali ya mat eza vraiment bien pour la mona que tu as un problème pour tout ça pour son mundo tu as un problème ko za na ba rouge à lèvres et on a les loko la kisabino ngo eza boye za couleur rouge eza rouge moko vraiment bien bon c'est pela nango ezali na komba croissant mat rouge eza vraiment bien pour na biso ba tout le monde donc so tiango ezalo presque journée mobimba pour elongwa donc eza boye ezo presque journée mobimba pour elongwa la monoko na yo donc non mais ka rouge lèvres oyo bolanda ne to ko sala yango merci beaucoup na bisi bino na sabino komanga Stéphanie na chaka rouge lèvres nanga pour na tia rouge lèvres na yo nga na chaka na crayon ko na tia rouge lèvres rouge na crayon so zanango na couleur rouge bon na boye dans couleur so rouge za crayon na yo crayon nanga oyo ngonde na dessiner monoko nanga ye donc monoko nanga avant ko tia toujours rouge lèvres ko na chaka vaseline na sisi ko tia vaseline na zuka brosse nanga na beti yango po ezala vraiment elongolanga vaseline moko ngenga makasi pour nga ka vraiment rouge lèvres ngenga makasi te après na zuka crayon nanga ko na koma ko dessiner monoko nanga. Moni monoko nanga na dessiner yango bien na publicité donc na dessiner forme monoko nanga de na dessiner yango donc c'est sur dessiner ce qu'on a ko chango partout na monoko nanga avant na tia rouge lèvres nanga ana sisi ko tia crayon nanga dans un rouge lèvres nanga ya rouge ya ngonde na pakola oza ya mat ya ngonde na pakola na monoko nanga voilà, il y a moi ici, nous avons vandi bien, nous avons tout le monde, mais na rouge à lèvres, ce côté on va d'attendre, n'a pas sabino que est le waté, si mon corps baille au long lango, les avons rouge à lèvres mon cabello qui ne ressemble à un meka, sur la couleur nanga, au monde qui est symbole le quoi te sindinga, autant de ça nanga. Ni avec Sipino première ou la deuxième rouge à lèvres dans avec Sabino n'a vu que dans la vidéo n'a pas l'équipe et les cas qui déjà va tourner qui n'a Stéphanie rouge à lèvres ninotier rouge à lèvres ninotier et là qui rouge à lèvres t'es qui n'a aucun crayon au yama ya marque et ça na combo ya
Night Mauve eza na kombo wana so boki bino na marque lukango bomona na chakombo na pe na se po bino so bomona ngo nesa bino crayon oyo wow like eza vraiment favor crayon na ngai ona lingi na mikolo nzo chaka yango na la sabino ngo na bomona kite po bomona ndenge ezo sala vraiment bolanda na tie vaseline na ngana munoko déjà na lobaki toujours parce que vaseline ezaka bien pour na kolembisa biso munoko après na dessiner crayon na ngana munoko na ngai. Voilà, bon, il y a un crayon, on est ce crayon encore bien. Ça bien, vous look en haut, on a chaque boulot na se, vous look en haut, c'est pas là. Aussi au tchango, on se trouve autour na yo, c'est ma au tchango wapi, ils a crayon ni, ils a rouge lèvres ni, mais ils a rouge lèvres, ils a caca crayon, il y a marque dans vous look en haut, on a chaque boulot na se pour bien ça, pour qu'il ne consombe pour c'est votre pour son moins de ça là, on problème va rouge lèvres, c'est ça pour le quoi yanga, non il faut que quelqu'un d'autre look à crayon ou yo, but what nous l'anzela au chaque commentaire na so, maintenant que oui Stéphanie, ma camboba qui est à solo, vous t'allez ça lingaye. Oh, eza couleur nanga suka, eza couleur nanga pe préféré, on a lingaka mingi, na subino couleur eza couleur to ko benga loko eza baby pink, eza pink moko faible, loko ya moi pink ya pété, de la ko ko na ngala, eza bon kombo nango ezali lame crème, na subino ke comme rouge à lèvres oyo eza bien, eza boé. La ligne rouge à lèvres au mingi, la ligne rouge à lèvres au mingi, parce que nous avons vraiment des équipements de rouge à lèvres à thé, mais nous avons rouge à lèvres mais ce que au sommet rouge à lèvres au comme écran d'andacom, ce que c'est plus nous n'avons qui toujours que l'on a au chien en moté, mais non et bien avant toujours comme ah c'est la ligne en moté, mais cas d'abord logo, ce qu'on met comme on des salles au grand document qui décide, mais la minute oh non c'est nous comme écran rouge à lèvres au exaboem, mais bah pris dans notre film, ils ont 15 livres, ils ont 15 livres, ils ont vraiment bien bon mekango na la sabino ninga na chakango na na rouge à lèvres na ko eza boé eza pink na kati boé eza baby pink ya pété après on a crayon na nga o eza beau crayon na ya pink crayon tous en na couleur à pink dino cha crayon na on dino dessiner na ona monoko o eza boé na kati ya on dino dessiner monoko na ngai. C'est ça, on va dessiner dans Kalangai. Après, on s'inscrit rouge à lèvres dans la Tchango.
on a chaka nkaboye na chaka ngo muna ko mbate na chaka ngo parce que na linga je lèvre au mingi na linga ngo trop ça ela couleur moko za pink makasi te ela penza makasi vraiment te ce que ko tchango yango moko te il faut toujours comixe on a crayon pour na et frapper makasi pour tout ça batu mwindu ce que tchango yango moko mtoto lola oh on a chelo konini boni donc je préfère que au mixango au mélange na couleur à crayon au lingaka au talio mon peu nanda ko ah so na mélange na crayon ou est-ce que simba bio ko simba te non tia kombo ba keblo ko nyoso na sali na se ya YouTube chaîne nanga mutnyo surtout azana pour ça ko tunanga question sur le komoko unati a sepeli nango ko bosa na te ko commenter na se ya vidéo nanga oyo pe na ola ki sabino lisusu ndingi ni na chaka po munoko langa toujours ezalaka pete même sabino bana basi ava ko kindi kolala vaseline et tabiso makasi teka vaseline omona ki munoko na yo ezala pete pe obosepela na next video nanga na osala tout kina na sabino comment na sala ka po munoko langa na kipango ezala toujours sembe na ba pota te parce que na linga munoko langa mingi na linga te ke ebeba donc na la sabino secret nanga po bino pe bo banda ko telezango et que ça la bien donc merci belé sur ce niveau talinga na tango butan na bino talangai bokabola vidéo o ce que c'est penelo ko bo santé ko na page nanga ozali ya Facebook ozali la roche commenter ça là ba commentaire et ça la ngai bien ba question bo continuer toujours ko komelanga ba Facebook nous zo komelanga zo ça la ngai bien zo c'est makasi ya ngwana na ko sera bino merci on a tout à la prochaine tinate et comme natinga